Coucou, salut à tout le monde, salut les amis de Beauté Love. Bonjour, na biso nyonso esika tozali. Toye lisusu na lisolo ya Dinana na Caleb. Vraiment tour oyo boluka ki Dinana répondre bino, Dinana a répondre bino. Vraiment makambo Caleb asali. Eza malamu to eza mabe. Ataku tango. Pa Caleb oza na soni te. Pa Caleb oza na soni te. Oza vraiment na sonité na makambo sali. Comment koko yela biso histoire aussi passa bo silana déjà kala, bo sala ba makambo na bino biso tozala kité. Si bitima ka bo pour obima na internet ou ko dévoiler muninga. Eza na sens te, ozaki obligé ya ko sala ngwa mukiete. Ozaki obligé ya kosala ngwa tamkete Dinana ye wana bozomona na ndaku na ye Dinana zaka na vie na ye ya bien Dinana za na vie ya pasité Dinana za na vie na ye ya bien bandeko botika koyaka na internet koya kolubaka Dinana ndumba Dinana aza mwasi c'est normal aza ndumba te ezo dépendre na ye eza vie na ye privé eza vie na ye makambo Caleb asali bo trouver ngo normal bozo kotela pe Caleb boya na ba analyse na mino pona kotela Caleb franchement boa mitema mabe bandeko na biso tozaka pe motema malamu Dinana za mwasi quelque chose ba mabe na ye aza mwasi aza pe na ba qualité na ye o Caleb alandaka ngo epa na ye aza na ba qualité na ye pa Caleb asali mabe akoka koya te ayambala moko abanda kolobake na bima na Dinana na sala boye na eza malamu mingi te soki Caleb abalaki te alinga yele biso lisolo te kabima na Dinana alinga wanga nango lelo andimi yango po abali est-ce que Dinana zaki ka obligé kopesa mwasa Caleb mbote Dinana zaki obligé kopesa mwasa Caleb mbote te eza kibombanda koka kopesa mwasa Caleb mbote ta mukiete eza ka bongo mobala zaki ya yo aboyi yo boboyani ya 15 mwasi mususu bokuta na feti moko na sentiment koke ko yamba mwasa yango onetola yo sanzola te azaki na raison na ye azana raison na ya koboya kopesa mwasi wana mbota pesi Caleb mbote mais aboko pesa mwasi wana mbote donc c'est normal eleka bongo c'est normal eleka ndenge eleka kibandeko totika koya kofinga Dinana na internet o Dinana za mobulu Dinana kutu boya bimana siko Caleb andoki te Dinana pas andoki te c'est normal bandeko Caleb a mobali Dinana pe a mobali donc c'est normal ba bimana bango ensemble ça nango mabete Dinana za mwasi kitoko pardon Dinana za mwasi Caleb a mobali bolimbisi Dinana aza mwasi kitoko kotala Dinana aza na taille moko o basi mingi ba revaka Dinana aza na beauté moko o basi mingi ba revaka aza na kitoko na ndenge na aza douce kande babenga ke la douce aza pe douce Dinana aza très kitoko alataka bien a vivraka bien amenaka vie na ye très kitoko aza mwasi kitoko na kati ya basi aza mwasi kitoko balobi o babota na Caleb o Dinana bota na Caleb mwana mobala na bota na Caleb ata soka bota na Caleb mabe eza wapi place nga nazo poser ba question mabe eza wapi Dinana abanda relation na ye na Caleb depuis na matadi Dinana abanda relation na Caleb na matadi wana kutu na Dinana bandi kosala ba théâtre te babandaka relation balinganaka Caleb aye kisasa Caleb asali groupe na ye pour Caleb azongi matadi asali groupe nde ayeki ko associer Dinana na mamba théâtre après cela bayeki ko continuer bolingo na bango po balinganaka mais le autre comme yo bata théâtre balingana bango balingana na bango libanda théâtre Caleb nde sali mabe pas tout qui o sali mabe fallait poya na lisolo wana awa na kati internet wana zelo kwa ko sambusa muninga pour Dinana azana ba relation na ye azana ba relation na ye nde bozomone wana po mwasi afutela ye moko na bana ye na ndako kitoko boye bandako to ebi biso nyonso na niveau ba Congo kuna bandako eza combien po bandako ba cuisine o eza ba cuisine o biso toza nango koto na ba pays étranger o toza ce na ba niveau ba Congo kuna ndako eza bien équipé cuisine bien équipé boye ba équipement complet eza combien
Pour moi ça futela ndaka kitoko boy. Pour moi ça zana bakiti ya bien bobozo mona bakiti eza cher. Ça la manger kitoko boy. Ba ne balata kitoko batanga na bekola cher. Ye mokaza ka très propre atambola na jupak cher. Nyonso na ye cher. Yo ngolo bakadina na za mobali te. Dina na za mobali na ya député. Pona informer bino. Ana mobali na ye ya député o azwaka soin na ye bana mibali na bango bakonjo bazwa ba soin na bango siko kasi bitima ka bekalebo yaka na TV comme yo so sali chemin na yo et si obali moninga na balité après tout yo balo sali déjà chemin na yo sali déjà ba chemin na yo après ye kamba mona TV ya koloba ke ote na bimana exilité na bimana silate mais dina na oui na bimana mususu dina na relation amoureuse na ye na relation amoureuse na ye wazaka nango aboya na ya ndima na ete kabimana Caleb muso awangana na ye mobali na ye muso aloba na ye vérité te après mbala mokaka Caleb oye koyebisa biso ke ubimana dinana olo bango pe wapi na internet toyebi internet ndenge ezalaka bazwaka likambo te siko ndenge likambo epanzani boye mpo obebisela moninga relation na ye na esika oyo azali to mpo osala nini eza na sens te bandeko eza na sens te osali mabe makasi osali mabe oza mukolo oza intellectuel oza mukolo o raisonnaka lelo to mona pa Caleb akomika na TikTok koya kobwa kaka ba jeton bo kanisa ba jeton eza ya mwasi na ya o babota na bana ya mwasi na liboso eza ya mwasi na liboso tazo ya kobwa kela dina na ba jeton pona nini. Est-ce que moi, Sobali ndaza la reine Fabiola? Azape la reine te? Moi, Sobali, ezate ke o suki pe na ye, to yebi pete papa kale ba divorcer na ye. To yebi te lelo te lobi te soba ko divorcer le sus to yebi te. Mais ko ya na internet te po ya ko bebi sa relation muninga, o ya ko loba pona muninga, de la douce azana ba relation na ye, aza parent, azana famille, ana bana na ye, ana bandeko na ye, en tout cas o bebi si pena réputation muninga na internet. Eza malamu te. Eza malamu te. Ya tout que ce lelo bala kite olinga ko yebisa biso te ko bimana dinana. Po liboso ton la richesse aloba ki yango to mona ki la richesse aloba ki likambo yo. Ke ya ba comédien balingana bango na bango. To mona ki yango to kota ki doute. Boya ki bo fingi la richesse bo koti doute bo lobi. Ondima ki yango te. Liboso ba rimere bimaka me otikala ko ndima ngo te pona ni ondima ki yango te po yo bala kite. Peut-être pour ça qu'il y a une relation à dinana ya koyaka oyiba kaye kozwa kaye kobima bimaka na ye ale siko tangu obali ale oye siko koyaka lobela biso ke ona bimana dinana na salabo en tout cas eza malamu tende konanga mobali eza malamu osalelo moko ezalaka te batu lelo bazo encourager ngo na mona batu bazo ko encourager yango bazo ya koloba ouais dinana bino ba ofinga ka dinana pourquoi poni boya ka koloba mabe dinana mbolo ba pe mabe ya Caleb po dinana za mwasi kota la Caleb boza mobali kitoko za bogar kota la dinana boza jolie fille jolie dame ton ba kutani balingani miteme lingani na bango balingani oh les restes oh ya kisima me balingana ki totika kozala ka bongo totika akosala ka bongo soko bolinga na mwasi oboye okebala mwasi mususu ko yaka te na internet po ya ko dénigrer ye oya ko loba mabe ya mwasi ona po bozaki mwasi ta mobali bolongola na kibilamba ensemble bolongola na kibilamba bobimaki bolongola na kibilamba bosala ko esengela ki bosala ensemble pourquoi ko yela biso na internet oya ko pesa biso information ke dina na oui na bimana dina na soki dina na oui wana eza immaturité to di ils ont une maturité. Bobima ke silaki, est-ce que vous avez censé répondre à question wana au journaliste a posé qui yo? Tomona makamsubo wanga naka. Makamsubo sala ko sala ngo moyen internet wanga ni poni peteka wana wanga na kinayo. Fallait pe wanga nango oya ko lebisa biso pena ko bimisela biso muninga bwe lelo dina na sambo na internet komi ke bata théâtre balinganaka ba komi ke odina na kuta bimana intel odina na bimana intel aza mwasi botika dina na à l'aise botika ye aza mwasi avenir ezana mulai tanki azana na bomoi avenir na eza mulai dina na zana bana na ye déjà mibale ya mwasi ne ya mobali botika koya na ba émission ezanga tina na TV koya koloba kama be ya muninga botika polo bibane bazokola so ba betika dina na bakomona nyonso bozo sala wana eza malamu te kaka biso ba internet toyaka ko bebisaka ba réputation batu totika
botika dina na zaka na vie na ye ya bien Caleb aza fin du monde te ya dina na Caleb mbongo ni oyo azaki nango abande ko sponsoriser dina na oyo lelo so bakabwani dina na kokufa oyo lelo so Caleb abali dina na ko vivre te botika vie wana botika dina na za na vie na ye déjà ya bien ndako dina na lua o Caleb lua ndako aboye te mwasa Caleb ana bali ndaleki dina na nani na beauté na pembe na sima to na nidi na za na taille na déjà bien ana couleur na couleur d'origine ana teinture na bien dina na soka se maquillage bi makitoko sans maquillage za kitoko to mona dina na ba rôle a jouer kate bokota na chaîne na dina na la douce bo s'abonner bo tala ba film na nyos dina na za mwasi kitoko aloba kitoko nyos ya kitoko alors bo ya kateka ke comme Caleb abali le to ya biso to ya ko chola dina na te ezaki parcours na ya za ex na ba bimaki ensemble c'est normal o eleka ki na fête ya gesho c'est normal le kabongo ex morta linga pesa muninga mbote za kabongo ezaka bongo tukumbela ngo bongo eleka na bongo sko yondo ozana no yo so eso pesa ex mobile na o nini mwasa o mobile na yazu opesa ex nani mbanda na mboto olingo pesa ete po anika bozo ya ka ko obliger dina na ke fala pesa ka mbote po ani akoma loboko zobe pesa mbanda mbote aboya kina ya ko pesa mbote ta boyi na ye eza bongo siko na biso ba africain kende la tokenda na bongo to mimango bongo Temi mango bongo dina na mwasi kitoko aloba matame ekota mwasa ba fossette ya boye bazu wapi ya boye bazu wapi la douce na biso botika ekimia botika la douce kimia botika ye Caleb oseli ki immaturité na oseli ki buzoba oye na TV na bimana dina na soko bimana ndo memango te otikela yango kaka soko bimana yo mema ngote o mema pe kibomoto na ete o mema vie na ete o tikela ye kaka vie na ye aza na vie na ye azo continuer ko vivre o dina na mobulu dina na zandumba siko za ndumba soka mobulu liko na ngo bobakisini boye na internet o dina na zandumba dina na kutundumba dina na kutubu siko liko na ngo to sala onde tindeni to memi onde tindeni liko na ngo likola kindumba dina na to memi ondeni botika biloko wana botika ba biloko totika ko bebisa ba via ba star na biso na TV bino pe ba star botika ko bebisa ba via ba ninga na bino botika ko bebisa ba réputation ba ninga na bino yo Kalebo yo lobi to bima yo lobi ngo na ndenga mabete olobi onke bo bando bima en dehors à théâtre mais batu ba zonga lokwa bolinga na kina théâtre talo ndongo sambusi muninga so ba panjo sengo za na maladi na wale fo yo sambusa ka muninga ka ona bima na epoka batu ba panta sango pe ka ye pa na maladi yango te botika bongo no tala Kalebi boy to mona kazana na maladi yango te maladi yango obalobi na yeke Kalebi kutu boy azana na 4 lettres no tala yebo azana nango te ye mo pa ye ayebisi biso ke azana nango te oui tonzimi me folo suka kana ozana nango te wana ka fo ya kokotisa komba dina na makambo msudina na dana mwana mobala da jeune garçon ndele lo ba mwana ngo abotana Kalebi oui problème te ata botana Kalebi Caleb a mobali Caleb ana bana kitoko soka botana dina neza mabete est-ce que dina neza mutaliboso sa fille mère aza mama o abota balata mutaliboso te ka biso na Congo to mona ba libala lokwa fin du monde soko balite donc oza importance te non libala fin du monde te nzambe pa kela mo sinyo sute po bala libala eza fin du monde te bande konzamba kila na emosi nyoso te po bala to mona ka ba star américain est-ce que bango nyoso ba bala ba star américain bango nyoso ba bala te bana ji akuto zo mona ka bali lelo lo bia divorcer mabeza pe eza ba vie na bango kaka biso ba congolais to koma ko mona libala lokwa soko bali te okokota lola te to koma ko mona lokwa soko bali te donc vie exacte lokwa ko sala vie te po nini oza marié te le libala comment ya concurrence et comment ce qu'un tel la bala qui peut faut bala et comment ce qu'un tel la bala qui a les concurrence et bandi on a bala libala za lola te botika ba sa ba vina bango boya aussi la salo bala aussi la bala te o dina na bala te o belvia bala te pechanga bala te ba préféré za bongo ba préféré na bango za bongo bana ba relation na bango eza kuku
bana ba relation na bango oye bombama bana ba relation na bango basala ebombama donc azali na importance ya libala te oyo asala na relation na eza plus que libala donc pana ye aza na ebemba libala po oyo asala na relation na eza plus que libala donc aza na ye bo aza na ye donc ya mimona na ye aza na ye de amari ana ndaku na ye aroule jeep mobali pe soki alingi alala na ndaku na kolala na ndaku ne ana mobali na ye soki abi alala na mobali olala na mobali siko likona bolini alalaka alamuki na mobali lelo alali na mobali lobi alamuki na mobali lelo te balingana na bango nde te eza teke batula po tomona bato oyo agabisa lobala eya batateatre batula bandeko batula na bango te batula te po babasi kitoko batula na bango eza teke mibali bala bango bazisa te mibali bayaka na bango ya misu baboyaka na bango po motu loko adina na boye olobaka tula mobala omona te po abala ye bayaya tomona bato mosuku babala kutu watema te na dina na bongo ye kaka boloba mobala omona te po abala ye eza kalingi te balingi na bango te aomona ke semi aza na ye boye ana ye na vie na ye bien azovivre na ye déjà bien so ana posa mobali obima nde na mobali ada na mobali oyo abimaka na ye siko aboyi na ye ke koma bala atie lopete koma engagement moko boye bango babata tv bango baba star baosala makambo na bango amuta tv siko aboyi na ye eloko mo boye ekomela eloko chaîne na kingo ke ava bima fo papa aloba kava sala boye fo alingi na ye azala na ye indépendante yango baboyaka na bango kobala totika koya kojijaka bango totika koya kofingaka bango na batv atoyaka kolobaka loba ye bosala bobala yo ozoya koyebisa bango basala babala yo bala mpo lelo ekomaka moto nyonso bata théâtre babalaka te ebongo yo bala soki peut-être yo obalaki eza shwa na yo ndimaki obala bango soki eza bashwa na bango baboyi na bango kobala eza shwa na bango balingi na bango kobala te aboyi na ye baboyi na bango ke ekoma lingambuko ekoma ngambu ekoma likambu boye boye ekoma te kosala boye aboyi na ye omwa mobali toko compare dina na Caleb te Caleb a mobali osenga ka bala amona ka bala ana bana na ye aza na mwasi wa kozwa azwa mwasi wa kozwa soin na ye azwa mwasi wa bando kokipe ye soki tongwa mwasi akipe ye asoka bilamba sala bwasa mais mwasi te dina na ye mwasi amoni nango na importance moko te amoni na ye nyonso osala na ye déjà ana ye na vie na ye bien siko likolo nango bakisaka mobali mpo na baproblème baboya na bango nde baproblème peshanga aza peshanga yebani iksi peshanga na ayebi iksi peshanga te iksi peshanga yebani makasi bongo eske peshanga kozanga mobali oyo obala ye oyebi combien de gare oyo balukaka bazala pembeni na bango combien de bato oyo bayebani oyo bakenda sango oyo balukaka bazala pembeni na bango combien baboyaka na bango yo kanisi bango batula baya na mutu te akopropose bango totika akokanisaka libala eza fin du monde libala ya fin du monde te baboyi na bango balingi ezelela bango bongo totika bango nde bango baolingela ezalela donc totika bango nde bango baolingela vie na bango ezalela totika bango pakale bayaki alobi eza ye aye alobi na ye problème ya te likolo nango dina na aza neka na vie aovivre na ye kaka aovivre na ye kaka ana mobali na député oui tondimi oyo aza mobali na ministre oui eza nango bongo vie ekoma nango bongo tipesa boro ozwa boro vie ekoma ya intérêt boyebi teka vie ekoma ya intérêt vie ekoma bongo ndeko vie ekoma nango ya intérêt oya mama bana oada na bana na yo naboyi nanga mobali mo boye aya okomaka o mwana nga te oyo na bana na yo te aboyi na ye biloko wana ada na bana mibale abota alors aboyi na ye mobali moko ya na nsima na ye akoma oloba na ye ke yo oza na bana nga kutu naboyi nanga bana aboyi na ye alinga bokola bana na ye moko ave na ye aluwe mo appartement na ye bien likolo nango bakiti ya chere likolo nango sala manger kano likolo nango bana balataka bien likolo nango mpe mwa jeep mo boye evandi na parking likolo nango carte nini compte bancaire ekuba siko ka fois a marié aboyi na ye problème lobi na bana na ye ale andimi na ye mema vie na ye boye likolo nango ana ye na mobali oyo abimaka na ye oyo asisaka baposa na ye ya bongo andimi omemango bongo totika vie na ye tranquille bandeko s'il vous plaît
biso moto boma ba artiste na biso tokoya kosala bemission moko to fingi ye to fingi ye ekoya kopesa ye pasi na motema likolo nango azwi tension bu akufi après tokomi kotanga bolamu na ye biso linga muta akufa po to otanga bolamu na ye te tosala babiloko wana te Diana lelo akufa so Diana lelo akufa ezaka mpona ka bandeko na ya théâtre nde baboma Diana o bazaki lelo aya sale mission alobi mabe mpona Diana tant obebisa ba réputation na bango na public bo eza bien te esalaka estoma passe omonake nga bafani na ngai babebiseli nga na bafani na ngai eske nga baolinga nga lisusu omona bafani mpe tozalaka mpe sensible omona misusu mpe omona babaye ye ntango babaye wana epesa bao malade estoma likwa malade estoma yo omoni baoperdre bavie tomona oyo eleka na vie ya Diana biso nyonso tomona pourquoi Diana koma na malade d'estomac eloni ememaka Diana malade d'estomac biso nyonso tomona bandeko totika s'il vous plaît bandeko nanga totika babiloko wana totika eza malamu te tolinga ba artiste na biso tolinga bango kolinga mutu eza mabe te baosepelisa biso totala babilo na bango tosepela toseka baolongola biso ba stress mais ka biso wana toza ka bale premier ya koya kofingaka bango toza bale premier oza na stress otie sila otali sila oza na stress otie belle vie otali mais toza bale premier ya kofingaka bango mpona nini oyo apekisaki yo kosala théâtre nani mutu moko tapekisa biso tosala théâtre totika kofingaka baninga baosepelisa biso totombola bango lokumu ya mboka na biso lokumu ya mboka na biso ti lelo tozalaka toomona banadia nde bazalaka baosala batele réalité bandako na bango baotya bandako na bango tokumisa pourquoi pas batele réalité ya baartiste na biso tokumisaka mais biso ozaka batele réalité baartiste na biso kofinga koya kotyola ye kuta vandaka ndebo baartiste na biso bazalaka na bango na mbongo te siko gouvernement futa bango te mbongo bolingi bazala nango bazwango wapi po ba artiste msu gouvernement futaka bango ya biso gouvernement na biso epola nango de akala mboka esi ekufa gouvernement futaka bango te siko banani fo bafuta bango totika babiloko wana totika tokumisa bango tolinga bango topesa bango courage topesa bango makasi voilà notre charmante là photocopie ya mama yeyo photocopie ya mama la jolie fille de la douce photocopie mama yeyo mwana ya mwasi yeyo siko bana bayokaka mama boye bofinga mama bango ndumba est-ce que eza malamu ya malamu te eza malamu te totika eza mabe ba artiste na biso totombola bango tosapotaka bango tosoutenaka bango s'il vous plaît les amis vraiment on azaki nango ya koloba yango wana tolinga bango tosoutenaka bango totika kosala bemission mpona kodétruire bavie na bango totika kosala bemission mpona koyokisa bango soni eya malamu mingi te totika babiloko wana toyaka teka na tv mpo toyokisa bango soni eza vraiment bien te je vous love tous mes beautés love abonnez-vous commentez likez partagez tosabone tokommente tolike topartage tozala wana teka po toya na buzoba tozala wana poto ya pe na makambo oyo ekopesa bango pe bien tosala ka be émission te ke avaya na ndaku na moi yoki bakomi dinana akoti boye po atali amoni balobi pe malamu pona ye esalaka bien eza teka nyonso toloba mabe pona bango nyonso toloba ka mabe pona bango te akoti pena bo atali pena bo émission mo pona dina lobi pe moi ba bien fait na ye olobi pe moi ba bloko moi bien pona ye o souhaiter pe moi ba longue vie ezaka bien ba encouragement to encourager ka bango ya musalo ba pona lelo koma mutu yosa bimana te va koma ndumba ba journaliste bo finga bango ba ndumba ba chroniqueur bo finga bango ba ndumba ba siko finalement soki ba artiste na biso baza bandumba ba artiste na biso baza bandumba ba musicien na biso baza bandumba ba danseuse bandumba ba chroniqueur bandumba ba chroniqueuse sikoyo vraiment peuple congolais tolingi nini sikoyo tokoloba nini totika bamambwana eza malamu mingi te nalingi bino mingi nzambe azala na bino elongo abonnez-vous commentez likez partagez bisous à vous
Bisous à Mama Kimia de nous, la queen de la sape. Mama Kimia de nous, kende kana beta kaka Mama Sarah Kimia o s'abonner na chaîne nae o koza biloko bio ya bien wana queen de la sape. Bisous à Menela Chou. Veut dire Menela Chou na pesi bino ba bisous. Bisous na Mama NG officiel, né la NG officielle. Maman ya Banela Chou. Bisous na yo ma chérie. Ah oui, B52 la mignonne. B52 la mignonne. Bisous na yo Veut dire yende maman na bango. Toke na ngambo koto tomoni. Ah, Rebecca aime le prince. Hey, yende maman na bango. Veut dire muta pesa kanga courage au sala sport. Muta pesa kanga courage ya ko se sentir. Muta pesa kanga ba courage donc ya ko sala mo ba look moko ya bien. Muta pesa kanga courage donc veut dire yende maman Rebecca rebebe. Où met la maman? Bisous à toi maman Nelka. Bisous. Maman Vanessa, mokonza décoration. Sozana poso tala ba décoration malamu ya bien oui ba komo ko décorer ndaku na yo, komo ko décorer garden na yo, komo ko décorer en tout cas kende na Rebecca by Dessing. En tout cas Vanessa by Dessing kolobeleki. Kotaka na chaîne Mama Vanessa okozwa ba décoration kitoko kozwa ba ida malamu pona ba décoration na yo. En tout cas bisous na bino nyonso Mama Diva family. Bisous na yo Mama Diva, Mama na Diva, Mama Mifi. Ba bisous na yo esika ozali. Bisous na biso nyonso bandeko ona tangi kombo na ba ona tangi kombo te na pesi bino ba bisous bambote na bino nyonso bozala malamu nzambe wana ya lola apambola pe abatela bino soki nzamba zongi te tokokutana lisusu na émission mususu. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Commentez-moi momoko gentil pour na dinana et que ça la bien. Vraiment, commentez-moi momoko bien. Moi, message Ladies and gentlemen, for the very first time, le Prince Mounier de Production organise une soirée de louange élevant Jésus avec le frère Henri Papa à ne pas manquer. Tozakuna le 12 août, organisation monnaie et concert louange, célébration avec Henri Papa Boulaja. Na mabongisi ya Prince Production kozanga te le 12 août biso nyonso na mapela louange adoration azozela bino pe batembe silie kolo yesalongi kola pambola bino. Aïe aïe aïe, une soirée de louange et d'adoration pour notre Dieu. Vendredi le 12 août 2022 avec le groupe Gospel International. Oh yes, International Gospel Music will be around. Terrain Mapela, quartier 5, Bana Chango Zawapi. Bilenge lokolanga, boya le jour wana to célébrer nzambe na Gospel International. Le frère Prince Mounene présente élevant Jésus au terrain de Mapela ici à Massina. Bengi bino boya ebele bana Mapela, bana ya Massina kingasani, bana ya Mikondo esika nyonso za tobengisi bino awa na terrain ya Mapela boya to sanjola nzambe. Venez nombreux, c'est vendredi 12 août 2022 à partir de 14h. Pour l'amour, l'orchestre Massina et l'orchestre Gospel International. This is an event not to be missed. Venez très nombreux. Invitez, le frère Pamouké sera là. Oh oui, nous aurons encore l'invité évangéliste Meshach. Nous avons encore le frère Jonathan Moukouba. Venez très nombreux ensemble avec le PV Bonnard, le Prince Mounene de Protection. Do not miss this.